Les Ketchu azana ba problème grave. Maso lingolo bango te. Siko bandeko na biso ba comédien bazo kanisa les Ketchu azali oyo azalaka tous les jours. Soko asali likamuke boy basiliki. Soko yambi mutu mutalobi boy basiliki. Or que les Ketchu boyebi bien. Il fallait bala kaka na ane oyo. Boyoka ngo bino moko. Les Ketchu asala base te. D'avance na Claudie la Souka. Bakosala base ya nini? Surtout Claudie la Souka. Base nini akosala aloba na les Ketchu. Oui, namonaki mwasu nango asa kitoko. Akosala base ponani. Soka déplaçaki po yamba les Ketchu. Soki les Ketchu avandaki na Claudie la Souka. Aloba. D'ailleurs, Kalata Zobala, ayako lobango pone sengote. Yemoko pa lobaki, azana tina kosala bezte. Pa lobaki na Glodi la Souka. Le omoniye, Glodi la Souka lobi, ouais, na mona ki mwasi na yo, azaki toko. Pa lobi na biso, le Ketchu, c'est vrai, azobala. Waneza pona clerci bino mouke. Na clerci bino mouke, avant na kota na likambango. Po ba comédien batika le Ketchu na kimia. Po le Ketchu alingine kolobate makambo azo vivre. Menga papa robo na koloba. Na koloba. Lionel Kambi ye pazolo bango. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote panamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko le Ketchu na madami na ye bakabwani. Bakabwani lelo te bakabwanaki. Ezakaka yango te muteche le Ketchu na makambo. Bon rappelez bien. Le Ketchu tanga uti poto azongaki. Tanya mabedi atunaki ye madame na yo ndenge nini. Toyoki azana zemi. Le Ketchu alobaki zemi ezali ya 3 mois. Bandeko avant le Ketchu alobeza zemi ya 3 mois. Atunaki bandeko mosusu oya ye bazaki kuna na Congo. Atuni bango zemi bango ya combien? Bango balobi 3 mois. Tanya mabedi alobi oh. Biso na bango tozaka na Congo, yo uti poto, ozako tuna zemi ya mwasi na yo azaka na poto, pa na biso awa. Oui, Tanya azaki na raison atuna bongo. Mais le Ketchu tango atunaki ayebi parce que likambo zemi na mwasi na ye basolola deja, basololaka na telefone. Pe likambo zemi le Ketchu sayebisaki ba biro na ye bato atunaki. Donc tango atunaki bango zemango ya 3 mois hein, atunaki bango po bayebi yemoko le Ketchu mutayebisaki bango. Ayebisaki bango teke ya 3 mois. Ayebisaki bango liboso azana zemi ekomi boy. Sikoyo le Ketchu na bakalikili ne ekomaki 3 mois. Mais ekomaki pe 3 mois te. Eninga okomande 3 mois. Ezalaki 2 mois. Problème ezande wana.
Bandeko lekechu après émission wana. Premièrement na poto. Lekechu annonçaki biso ke azobala na ye pona makambo ebimaki bazako traité ye azali gay. Okomona koto yo ba traité kumbongo. Okomona même na papa robot azo traité lekechu azalaka gay. Alors lekechu etangaza na mwasi azape na zemi yango wana tango azako loba makambo na oya Karine esengelaki aloba pe ki azobala batika kobebisa image na ye surtout mwasi nazalaki na zemi. Alors Glodile Suka lokola pa monaki ye alobi na monaki ye azape kitoko. Bandeko ezalaki makamba solo. Mesi koyo pona nini bakabwani. Bolandanga. Mwasi tangu kaka lekechu asalaki émission wana mwasi zemi alaki 3 mois te. Ezalaki 2 mois na quelques jours. Alors, tangu lekechu asalaki émission ou bien lekechu tangu azokende Kongo azozonga mwasi akendaki pa gynécologue po batala ye akendaki po babetala ye batia o batalaka mwa bana oyebi yango échographie. Basali susu batali bayebisi mwasi mwana akozala na malformation. Siko mwasi alinga koyebisa lekechu. Mais docteur alobi na ye lokola eza ya 2 mois quelque. Pesa avi sikoyo poto longolango tokolongolango na ndenge ya bakisi médicamental aonomela bakisi elongwe akozala bien suivi soko alekisi kaka semaine moko to mibale échange modèle. Alors mwasi andimaki sur les champs basalelaki ye bordonnance ya bakisi oyo akomela ameli mwana zemi elongwe. Mais lekechu kuna ayebi kaka zemi ezalaki. Bacomédien bofungula matoyi bino mutu bozo take lekechu bozoyeba makambo abanda ko vivre te bomonake d'avance lekechu bozeya nano nazo continuer lisolo naloba nano na bacomédien bomonaki lekechu ntango awuti poto azalaki na bino na ba belle vie bosali fete bosepeli. Mais lelo oyo nazosala émission lekechu akokisi mvula anniversaire na ye bozo souhaiter déjà joyeux anniversaire rien. Lelo le 18 non lelo le 18 le 18 lelo le 19 akokisi mvula lekechu bo souhaiter te mazaki na bino yango wana bolandanga lekechu sango wana azwaki yango choc ezwaki ye azwaki yango après po lekechu azokalikile mariage azokalikile zemi ya mwasi azosolola mpe na mwasi baprocha mariage azosolola mpe likambo ya zemi mwasi azokokoloba na ye te po lekechu ntango azobanda na bacourage wana na bisengo mwasi azokokoloba te eza te kalingaki te ndenge nayoki lisolo alingaki koloba na lekechu mais ayebi lekechu azalaka toujours na Congo na village Panda na batu pe lekechu tanga banda kobenga abandi mbala moko na zemi abandi na ye mwasi
alors mwasi soki sa bandi kozongisa malamu mwa aloba te ke zemi eza susu te elongwe. Mayebisaki ye ndenge nini? Mwasi ayebisaki Leonel Kambi yaya ya Leketcho. Yaya Leketcho pe alobi bon tosala ngwe vendredi après boulot. Tokobenga Leketcho tokoloba. Babenga Leketcho. Mais Leketcho na village panda toujours. Balobi faut ozala calme yomoko. Po avant pe babenge vendredi yango Leonel Kambi sayebisaki ye tokosolola linga vendredi ozala ndaku tika Kongo liziba na batu. Leketcho ndimaki. Mais vendredi yango Leketcho azalaki kaka wana. Ye moko te batani ya mabedi ba client bato ya presse. Siko Leketcho asalaki nini? Alobi bon na déplacer kasi na kende kote kuna boloba na ngaka mbala moko nani akufi. Alors Leonel Kambi tango Leketcho pa déplacer koti bisika ye moko abeti yango yebisie. Leketcho azwa choc. Kanisa tango azalaki na batu wana koseka banini akoti kuna azwi choc aleli mais sikofa bima. Moya bima na maya misu ezate. Moye pe akoloba te ke zema mwana ne elongwe ezate. Leketcho solola aumela abima asala sambla me marabiloko asala kaboye alamba aseksa bango likolo mais Leketcho azwa choc. Nangonga wana Leketcho palobaki libale kufite alobaki eloko te. Me bandeko Leketcho wana za mwana ne liboso. Leketcho amikotisaki na mwana wana. Leketcho mwana na ye ndenge balobaki alinga kobotama na malformation. Leketcho alinga kaka botama aza mwana liboso. Akozala na baleki na ye. Alingaki te mwana na ye abima bongo. Po Leketcho zemi wana 2 mois azako mwana mwana penza sakola. Tango pe balobi malformation azomona kaka ndenge bano babotama pe na malformation bavivre na pe kaka. Amonaka batu baboma bana na bango te ya bakisimbi. Bana na bango babotama maboko ezate to makolo baboma bango te bakola na bango bazala ba. To Leketcho esala choc. Mais abando continue kosola na mwasi azo kokourager mwasi azo consoler mwasi azo sanika ba projet. Mwasi palobi Leketcho a comprendre nga. Atana lobaki na retard azo choc alelaki. Mazo continue kosala ba projet ya bolingo. Me bandeko Leketcho de plus en plus tozomona azosala ba crise. Bon, ya makasi te ezomona na penza te. Mais soki botali Leketcho banda uta poto après quelques mois a chanza. Atikaki rando makoma koyamba bato ya rando na ndenga kosakana te. Akoma na modèle kosala émission ndenge mosusu. Koloba echanza makambo tu. Eza choc ya mwana na ye. Sima nango pe lelo oyo akata na mwasi aloba eloko te. Mwasi abenga a mwasi ambaso mwasi te. Ba projet rien. Leonel Kamba bengi likambo nini ayebisi esili. Esili ayini mwasi te.
mais abandomona toujours mwana ye abandomona mutaboma mwasi na ye mwana na ye donc mwasi wana abomela ye mwana mais nzoka mwasi wana abomelaki Leketsu mwana te bon eza docteur mwasi aza pe jeune aza pe mwana ya muke aza jeune ye pe expérience wana fa yokela docteur ayebi ke ape mwana poto alo boyebi bana na biso ya poto bazaka ndenge moko na mindele fa sala vite po ayebi ke mwana wana aza na nzoto na ye aza te neti bana na biso ya Congo akoloba non po bana Congo akoloba docteur naza na kondima po kuna kondima mute kontaka ata balobi na ye oso riske na zemi okufa akoloba kaka naza na kondima ata lobi akotonga bato makoloba kaka aza na kondima mpe zemi ekotikala nakanisa bomona ndeko na biso moko auta Congo ayakobota na poto abanda kolela po bayebisaki ye na zemino oyo ozo riske okufa mwana ndako kobika to bokufi mino mbali aza kolela azosambela asali video donc nakanza na Congo pe si bayebisa ye matiaki kondima sikoyo mwasi Leketsu mwana poto ayokelaka badokter kondima nde yango wana atie kondima me na maloba ya docteur me Leketsu amona wana te bon nga na kokondane Leketsu te mwana wana azalaki ya ye nde moto aninga bala me bandeko bacomédien Leketsu ane oyo apase bien te yango même ifale azala na bamwa oyo na France me Leketsu andimi akende pase na yango na Turquie akende pase kote kuna to na Afrique du Sud ma préféraki apase na Turquie me programme ya Leketsu ezalaki aya awa akuta na madami na ye po madami ne aninga kobota deja yango Leketsu atiaki badati wana yango mpe alobaki akozala pe na mariage ya Karine po ayebaki mariage coutumier ya Karine ekokende bajour moko na oyo madami na ye akobota nsima nango oyo ekolanda libala na bango me bandeko Leketsu oyo biso abungisa ki deja mwana na ye mpe lelo oyo na madami na ye baza te Leketsu azongi homme seul yango Leketsu modèle émission échange bandeko na biso bacomédien botika kokanga ye kokangela ye bakanda botika kointerprete maloba na ye oyo azoloba pamba te Leketsu shoku oyo azwi nano azwa yango te amipesaki na bolingo na mwana ne na kati ya libumu mwasi ne ya poto Leketsu alulaki ye ye mpe alula ye me tala makambo ekwelaki bango bandeko ngai papa Robo je suis de cœur avec Leketsu mais lokola lelo eza jour anniversaire na ye nakoloba Leketsu lelo ezali anniversaire na yo joyeux anniversaire makambo wana mpe 16 eleki makambo wana eyaki yo te moto okanaki yango ex fiancé na yo mpe akanaki te courage lelo oyo ntango okofete lobi obakisami mvula moko banda vi ya sika soki okozongana na madami na yo nakopia yo conseil bozongana aza fiancé na yo bozongana soki omoni mwaye te alors luka mosusu oza pere mwa mobali oza pe ya mabota okobota ntango mosusu bamapasa
Les Ketchu, joyeux anniversaire. Na souhaité anniversaire. Feliz aniversario. Feliz cumpleaños. Mbotama elamo. Happy birthday to you. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.